Bonjour, bonsoir. Na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na ngana mukula lelo. Ngande kolabilo ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na vandi na nga kaka boye ndeko na nga moko ya mwasi ya binginga. Alobi Mama Bijou mekala nkopesa ba abonné na yo conseil. To meka kobatela bana. Mwana nga ya mwasi na âge ya 5 ans. Et maman on a bandé ko yoka te azaki mwana moko alingi ko kote pa ya batu trop. Oui, papa moko boya zaki cordonnier. Donc apesa ki bana quartier mingi abebisa bana quartier apesa bana quartier kidoki. Parmi bana quartier wana apesa pe mwana nanga kindoki. Mama Bijou pesa ba abonné na yo conseil ke to batela kabana. To batela kabana parce que kindoki ezalaka lisusu kaka te ke oh mutu famille apesa oh mutu famille abebisa mutu non kindoki ata mutu a quartier akoyi kopesa mwana kindoki yango wana il faut to batela kabana biso ba mama to bomba kabana et puis mama ya bana il faut zala sage mama ya bana il faut yeba ka kobatela munoko na yo mama ya bana kofinga n'importe quel mutu te mama ya bana il faut zala sage bakabwa kala mibali babande ko bala basi ata lokoti soki place nini abali yo non mibali bakubo bala basi o mitu ezo sala ba o mitu ezo sala te oui okobala na yo ye mais ayeba ko éduquer bana te ando lakisa bana ko finga abanda ko lakisa bana donc akoyeba penza ko éduquer bana te sikoyo avenir ya lobby eza ya bana biso to batela bana biso malamu mukili ezali mabe. Mama zwa soin ya bana na yo, papa zwa soin ya bana na yo, papa avant obala, tala pe mwasi nini oyo zobala. Poske makama bakindoki wana mingi, mwana soka za mukie peut-être, ekoki koloba maso abandi kokoma jeune fille batu bakomi kobanga mais tanga akoma koko ekobima. Bonjour maman. Vous avez Mido quoi? Yaka, au plus ça côté. Tala. Non mais mon hôtel ou bengi chez Bidor. La maman Bijou. Na commune. La patronne. Ah? Na commune. Maman, de temps so boye bino te to combien kalamu? Toi commune à Kalamu Matongi. Na Irebu. Atra 7. Tobi, Obi Bidor wana mama. Tala. O moyo mozo sega. Tala makada. Oma, nazo ba passer oh ya ndodi ko. Ozomona makadam eza organisé. Yo moni ngai, na moni nga batu baya na baba na biso. Kuna nga vuko pela. Na moni nga batu baya na baba na biso, ba ko lala na kimia, ba étranger, moni échange. Ngalo sa mpona ba eloko ba ni. O moni échange. Ya ba culture et fungola ka ba. Mais ce qu'on a Bijou, on a Bidor, tu peux les boyer et pas d'autres. N'a pas comme un rapporteur. Valais il va clair na maybe. Ma foot à négo. Maman, so continue à faire dans le super. Mais c'est moins cher. Oh, parce que dans la déception ma casse dans la place d'Aouti hein. Mais à moins cher. Bon service. Bon, trop parler, PD, garder, merci maman. Ngapi na kumula na chez Bidor. Y'en a qui m'ont quitté. Non qui pas cité. Quelles conditions.
mais moins cher. Bidor. Toujours 5 sur 5. Bonjour, bonjour la famille. Mama Bijou naye ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yangoyo. Appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oyo eza chambre nango. Chambre nango yangoyo omoni ba regale wana tosali okoki koyala biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te, mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yangoyo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à kobosse yangoyo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke lesko koluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais dessus total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso ya ngoyo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso ya ngoyo, eza wana po na bino.